Faute kozala ya nani Jaco Mudingai vitesse de croisière. Faute kozala ya nani awa na tindika ya lelo bomi bete la maboko fete bandi. Tangu toyebisaki bino nyoka si akufa oye ninganaka ezara mukila ya pamba. Bino nde tembe kobenga butu moi ko déranger kamwasi molobeli. Nyoka akufa deja wana mukila ya pamba. Boyo kama soto swalelo Saint Thomas a deja bosenga kiye bosepelaki na dio bosepela na dio aza deja boye baketo ko betanga na Saint Thomas. Mais bozo ba grande ligne auto beta lelo na émission. Boyebi ke Obé Minaku a violé constitution pour la réforme. Il y a loi wana parce que na état d'urgence et peki sami ko sala ba réforme. C'est tout à fait interdit. Tokobeta li solo sikoyo na Saint Thomas. Oh, ils allaient information à Pessibino pour la semaine qui mot qui changé. Un officier, il y a la police, bakanga qui est lobby à Salinine. A que na patrouille na ba policier, boyibi comportement ba policier na biso o fachalo linga a changer ce que police ya sika. Tango bazonga kana tongo, bazonga kana nini? Ba téléphone, boyina boye. Rapport qui ils ont rapport qui au moins la police on coûte tout et les ngwana. Mais je vous informe officier wana dali ya kushimbama ba ibisiye ba téléphone na ba mbongo ya batu tout oyo bazwaki na butu ezonga. Mais entre temps il est déjà au mufunge lelo bako ba audio message ya ba maître bas sportif oh ya PPRD boyoka comment bango ba s'exprimer ndengani bango kana ba konzina bango ya parti isa ba audio isa ko circuler na internet bango na bayoki yango te to ko partager yango to ko kotisa na tindika po bo mona comment mobiliser changer oh bazo rêver oh eza ko ningana mukila boko vivre ngo lelo faux et usage de faux. Minaku asimbisi ministre de la justice touche na carré arbitre Fachi agangi tozela démission ya ministre de la justice. Lelo kaka na tindika ya lelo na Saint Thomas tokobeta lisolo ya bourgmestre oyo azokabula machette na mbongo po bare tous les wewa. Na yebisaki bino makambo yo eza makambo ya Hérode na Jésus Christ. Donc balingi ba bomisa bana ya mibali ya batu ba innocent. Donc bakata tous les wewa moyennant 20 000 francs na machette. Bakangi. Boumon, tu vas aller solo. Amidaskin a pleuré. Collaboratrice a teki makamunyo sonenge zalaki. Abaniko lela mfuma di tunga ayoke la emawa. Bolobinini. Ba loi wana boza koyoka eza pona ko protéger ba détourneur. Bumoni ville wana Gombe mobimba wana. La plupart ya bato boyebi wana bazwa bandaku nanko na ba wivin obike ndaku wivin avanda reva ndaku na yete wivin ko ndaku babotola. La liste est longue. Yomoni bazwi ba palpite ndenge ba monike botala ndenge directeur ya cabinet pena bakangi ye ya koti azui 20 ans bongo biso ba oyo tokosuka wapi tala ba dossier wana bozo moneda trouble koti kuna trouble
bazoye bate à qui le prochain tour. Nanya kokanga malobi. Yango bozo mona bakomi bakufa kaka. Soke le kite. Uyi ya. Tu il faut le kaka. Donc muta kufi quoi? Mutu e baby a pété ba plomb. L'on a fait le kaka. Kuna simba signé. Yo ba kaka simba signé ki pesa rapport à lokuta. C'est le kaka. To suka wapi. Soke le kite to kanga mi to suki na biso. Yango zo mona bato ba pété ba plomb. Vous voulez voter la loi pour améliorer la vie des policiers, des soldats, des fonctionnaires, bango banda banda. Kaka ba loi ya kolongola batu. Toko sola ngona Saint-Thomas. Voilà. Toko bandi masolo mais déjà na koyebisa ba konzamboka ba dotala ngai ambassadeur o ba changer kuna na Japon. Abandika makamboyo ambassadeur auto ekolongwa. Il semble que tous les Congolais basaka na ambassade. Donc bakana ya kosakana te. Info eleki déjà bosa la banquette. Vous avez besoin de détails, bo lukabisu. Rimere bimaki ake Roubert akoma gouverneur na Nations Unies na compte RDC. Bangana yebiango te da ba rimere do tambola. Beso ko sala bongo do ba olongole ministre. Na décentralisation poste wa linga wana ani makolongwa akoma ambassadeur na ebiti. Et enfin tokobeta dema solo ya ba mot d'ordre IDPS alobi oyo salama ils a peuple congolais mot d'ordre. Oh, il y a nage. Verbe nager au temps présent, n'a pas samité. On est dans la population, la réaction naturelle. Batu ya lamuka balobi biso pe tokopesa sa mot d'ordre. Ah, donc bazo zela, base banda, bango pe balanda. Pour passer par mot d'ordre de Simbater. Oh, soulèvement, est raté. Oh, soulèvement, est raté. Oh, soulèvement, est raté. Moutounanga Saint-Thomas, na coulisse, et puis bakomi chauve-souris. Bango ko soutenir bato PPRD pour na balongo la kabunde. Bango baso ni ko soutenir IDPS na base pour na état de droit. Mais finalement, où vous êtes? Yango na ebisa kabino que Lamuka c'est déjà mort et enterré. Je crois que c'est la mot d'ordre. Bon, peut ça la mogoti. Bon, c'est la idée pesa mot d'ordre. Bon, peut si mot d'ordre. Doyaba bébé. Et enfin, batu ba kote la kaba Peter Kazadi. Et les autres, les Chabani consorts. Le moment est là. Tension est allée. Terrain va bouger. Tu oses la paix mot ya bango, rien. Tu te vois FCC ou PPRD batako tanga ni comme ya Peter Kazadi, ni comme ya Shaban, ni comme ya Chilumbu. Bazapi, makamu yango oti, bala sabse force na bango. Tant calme rokota ba wani ko bimisa mandoki, mengonga yango yo. Voilà, sans plus tarder, avant de recevoir Saint-Thomas, pour discuter sur l'actualité, bosi ba grande ligne. Botala makambo lekaki. Et bon mona siko niveau ya ba force du progrès makambo epesi bato kanda et pesi na ba bébé kanda. Avec la complicité de Mike Luzoladio, papa na on monte. Kabisodi Minaku ngai nazadi progrès na lobi na yo retire balwa na yo nyosa mabe papa pacha lobi na tanga classe ofele jamais ko même sa vie na ngai baki sino nyosa sala kaya mabe akindo kipono o péché misala fachi tokola kisayo
Merci beaucoup na Mama Jenny Ndaya Kayembe, futur député. Oh, on est pas député, il y a solo pour voter la loi pour l'intérêt général. Et non, il y a voter la loi pour la rabattre. La mention il y a haine, na jalousie pour voter dans la présidence de la République après Fachi pour casser bien avant. Les alliés solo Hérode, sans effet. Voilà. Saint Thomas, à côté déjà, Abanakobete la biso li solo ya faux et usage de faux. Et les gars qui n'engagent nini, na kata conseil des ministres. Et puis abete la biso, ma solo ya bas sportif, nini zo leka entre ba maître. Na ba chef na bango 18 ans au pouvoir ba mettre na bazoka musala te 18 ans ba utiliser bango ka soki bo yindi ba pesa bango ba 500 francs ba 2000 francs pour ba kesala bioma et pourtant ba cha vie na bango en danger et cette fois-ci ba mettre ba boy Saint Thomas tindika molobeli na tindika micro yango yo niata ngana zoya question car ndenge zalaka boyebi ki tozana ma solo ya coronavirus moyen to kanga na boye micro moko ezate na voyaka ko intervenir etana limwe Saint Thomas à vous l'antenne. Merci à trop. Bozabi je crois pour nangina lobake bolamuki bien to bozabi par rapport à écouter les biso mais biso koto tozana biso bien. Nous avons 2 pieds sur terre. Merci na Papi Kamwasi, merci na Tindika, merci na Mike. Merci na Baye Banganyo Sobalinga Kanga Memikolo yo. Na lobby, je me réserve. Puisque la fois passée, Nazan Andeko Moko a komelinga texto Saint Thomas. Kabelanga ta $50 parce que na landeli mabango bois qui parle banga na évité ce coûtagi combien. Ata $50 à Pambana zona bien, les gens ont confondu. C'était des bonnes personnes. Autotisa na ba bonne relation mais ba msuku tu ba yo kana kite mais c'est pesu susu siko na tali bonabi non au moni nenga ozotala nga siko tellement ebingai tellement lingaka ngai ta na pesi mbote je crois yayo mboto na pesi za yayo voilà siko toro solo la selon évangile parce que mon lobeli a fatia pesi ngai privilège na loba mais puis que na loba puis na tindika mais l'avantage que j'ai c'est que parfois on est des impolis net au côté de la banda on a bino quoi mais bino boka très gentil boyamba biso do ba TV nyonso ba machine nyonso ba téléphone zo la biso na minute yo matondo mingi po d'après ngai soki bino boala ki tembe na yo lo bananga pété do tina lo ba po na yebike bino bozali ba reprocher ki nga la fois passée que Saint Thomas ça la livre parce que nengo lo bato zo bigi na papier to komaka ezo mela bon problème ça livre pour ça la livre problème exacté mais problème de moyen. Nani a sponsorisé livre. C'est ça le problème. Parce que Nazana collaborateur nangai comme moi si on peut vraiment s'investir pour tout ça les samakambo pena que to komeli bino. Mais constamment quoi mère ezali que na remarqué que batu belé ezala batu bana poto bande ko biso ba congolais ezala ba o bazana Congo vraiment la plupart totanga raté. On ne fait plus la lecture. La plupart des gens ne lisent pas. Ça dit que livre à tes âmes qui est l'embisaï. Si quoi y'en a un moni makamomingi to regretter toi comme alors là musicien. Moni ba musicien lelo ba sala ba nzembo belé à sakanate. Pour na zoé ba pas plus tard que avant numérique ya musicien azala chaque fois ça l'album au tourner album on a combien de chansons 10 chansons 14 chansons double CD bande moi ne pola et okana nangote faute de quoi pas de producteurs pas de distributeurs pas de consommateurs yaga ba pirate ndenge moko pe na zo banga oyebisanga na sala livre est-ce que tanga na ko sala livre yoko tanga yango po makambo ebele balobi ka lobia oto lobaka ya boy obosani na yo nzamba za juste na ko remercier lelo lisusu par rapport à basakoli na e o atindaka bango pena ba yebisa biso masolo prophète Moïse Nyengele très important
Donc Nzambe aza malamu na yeko yebisa mwana Congo nyonso tout tendance confondue. Na yeko yebisa OK la patrie d'abord. La patrie d'abord. Pourquoi la zone la patrie d'abord? Parce que ezana batu ba propre ndeko na biso. Eza batu ko defate. Ba propre ndeko na biso ba congolais penza. Mais bango ba sali pacte na Satan, ba sali pacte na ba étranger, ba continuer comment ni sa ba propre bandeko na bango ba congolais pasi tilelo. Et vous ne pouvez pas vous imaginer. En tout cas, la personne il y a ancien président Joseph Kabila, franchement, il a vraiment un problème en tant qu'individu. Nazarana a un problème en tant qu'individu. Mais il a un problème par rapport à l'ancien chef de l'État. À Sakana Namboka Nanga Nengenaboy. À Sakani Bena Namboka Nanga a chosifié Mboka Nanga. Nini Yamala Mobiso to Pesiete. Nini Biso to Saleliete. Est-ce que to yamba qui était? To pesa ki musala te. To pesa ki mwasi abala te. Bongo nini azongiseli biso. Au retour a bomi biso, a divisé biso, to lingala lisusu te. Et plus grave encore, tangu bango bayaki biso to kanisa ki to yambi ba libérateur ba ko libérer biso na makambo Mobutu. Oto monaki tolembi Mobutu. Nzokande baye kotia biso na prison à ciel ouvert. Ba papa ba perdre ba dignité na bandako. Ba maman mtubango mvuka ba papa banda boya. C'est bon, c'est Bana ba mvuka ba parents. S'il vous plaît, Saint Thomas, introduction c'est très bon, mais ça moulaï. Voilà. Sorry. Tu veux développer déjà. Si j'ai zani. Solo il y a ba sportif, il y a pas peur de ne ba balugeli ba maître na bango, ba patron na bango, ba bourreau na bango. Et puis na faux et usage de faux, il y a lettre oyo ya minaku et bimeli. Non, il y a tout des racines. Et pas il y a vice-ministre de justice. Allez. Voilà. Bon, ba audio ba mettre nana commentaire rebelle tenga na Saint Thomas. Dans le barasso communauté kondimate papi comment si je crois rotier là bango ba audio, il y a ba mettre il y a PPRD. Est-ce que ça sous secret, ça connu dans le monde. Mais nanga ida préciser na batu ke omoni, ngai biloko msu na lo bara batu bango na kaneti na sala ramasiki. Ba parti le rôle là ba PPRD. Est-ce que PPRD penez a parti politique? O pena batu ba dera pena que non, to na parti oyo pona cause tel. Ngana sabi sabino ke bandeko soki bokota kana ba parti politique. Oyebi tina ya rôle ya parti politique te kokota te. Parti politique, objectif nango dans la conquête ya pouvoir. Et puis qu'on garde yango le plus longtemps possible. Mais est-ce que PPRD zalaki parti yaki na ma conquête à pouvoir? Non. PPRD za parti ba créer yango déjà bazan à pouvoir. Ça dit que ba rebelle moko boye. Hein? Ba rebelle. Est-ce que je pèse bien mes mots? Personne Mouzé Laura Désiré Kabila soit la mouillée par le babon. Je suis rebelle et je resterai rebelle. C'était ses propos. Bako c'est le ramtouli kambouté. Et à tes pour Koufi. Toi Koufa. À l'obé, je suis rebelle, je resterai rebelle. Bana na ya ba rebelle o ya yaki na bango. Tango ya Koufi bazui pouvoir. Ndé en plein pouvoir ba créer PPRD. Mais na lobby hein. Nanyango oya mona parti lokola PPRD banda avant PPRD zala na mboka na biso. Bino bomona ka culture à machette. Bomona ka culture à bakuluna. Rien. Ezala kité. Mais botala likamwa malamu onga na mona. Naissance ya PPRD directement naissance ya kuluna. Et Francis Kalombo kufate aza vivant azaki président de Ligue des Jeunes à PPRD. Baibi mambasala na kisasa oyo. PPRD est parti et yaki pona idéal teke pona peuple congolais soit intérêt. PPRD est parti au basala ki pona resomba ba conscience ya ba congolais, ba couche sociale nyonso ko chosifier bango mais ba vénéraka mutu moko. Ba batela pouvoir ne koya te. Ezala kaka yango monaka ba mimisaka nzembo moko na kala wumela shikata. Ça dit que mutu wana pona bango mboko eza ya ye. Ndebo moni
quelques jeunes maîtres sportifs, après avoir été très exploités plus longtemps possible, bah c'est décidé si quoi balobi non non tolembi bah quel banaba audio mais là on a regretté na bango balobi o oyebi ke na IDPS me bebe takaba kontina bango shadari to beta yo na IDPS ba beta takaba kontina bango shadari yo so sakani to beta yo te boza mal informé IDPS a neti binoté IDPS eza pena école eza pena université bino bokota ki ba parti oyo babangi sarabino yango na bokomi komona oh non IDPS est-ce que bino yozo ke beteli solo IDPS ba biso IDPS ba créer ki on a pouvoir IDPS la parti oyo et militaire na peuple dans son ensemble yango na bengaka yango patrimoine national parce que yango ne âme ya peuple congolais yango ne na sensibilité ya couche sociale nyonso ya congolais za na IDPS et tant on a IDPS ezo bouillonner peuple congolais azo sentir que ça ne va pas. C'est ça l'IDPS, c'est ça un parti politique. PPRD, parti Mobimbezalaga à part na télévision. La réalité existe à rater. Existe à rater. Donc, on a côté ba maître papi commencer. Alors côté faux et usage de faux. Alors bakani ministre tricheur. Il y a on a lobaka ki ndeko banda aya na pouvoir na mboko yo. Aïla bisoka kabilo kwa lokuta. Bilo moko teinté de mensonges. C'est-à-dire que biloko nenyo sezara lokuta. Non seulement talaka bato moma tellement baza créé kana kati lokuta. D'abord baza na majorité moko artificielle, mais okokuta bango baza na arrogance oyo na no monate. Mais ce qu'on a mis tout nara. Arrogance obochela kabiso. Bozo raisonner nini. Boko ça la deuxième épisode à Kagame. Poyem tape sakabino mutu makasi. Yem ta yakara bino yem ta zalisa bino yem ta mfami sabino pe pa mfama na mbongo na biso. Ça dit que vous nous avez recolonisé 2 fois. Premier tour yaki ba belge à travers roi Léopold II. Ba exploiter biso ba coloniser biso le londe mbongo na biso mte tonga Belgique wana. Belgique mobima mbongo ya Congo ya ba caoutchouc na biso ya ba diamant ya ba cuivre mte tonga Belgique. Mais tala belge na américain basanganaka un jour ba armée ba ebisi Museveni na Kagame na une partie ba armée na bango ba envahir RDC tilelo yango tozana ba okokuta ba officier belé na armée na biso ezaka ba mibenga ba nyamulenge tale belé mais ndenge nini ngo bino moko ebelé boy tala siko discours ba tona ba osala na bandeko na biso moko propre ba autochtone bazana système que ceux qui ont IDPS abima revendiqué, bazo distillé na mito ba communauté congolaise musuto na ba ethnie musuto na ba tribu congolaise musuto non au monde ba tribaliste. Ah mon IDPS on est tribal. Ah mon IDPS on est za baluba za tribal. Oh. Mais ngala mona bozo ba wewa na stade plein. Denis Kamba, je me souviens encore. Est-ce que ba wewa o botondi saka na stade bokabela ba casquette na ba gilet. Wana ba wewa wana. Bazalaki peuple si ko soki ba ele makambo IDPS bazongi baluba eri bwana bangwana baza bawewe bawewa ona mona ki bozo tia ba vidéo na internet bazo komisa Kabila zonga China Rambo bazo sepelela na e bobimisa ki image wana que peuple a réclamé retour à Kabila. Donc là c'est le peuple toujours les wewa eri wana balongwe baluba webi ke vraiment osakana na batu na trafic komba baluba wana di tokena na logique musée muluba. Ce qui vient de raisonner que Joseph Kabila a mon Moulouba. C'est que Kabila pas Moulouba. Bon, ce qui est quoi, bato IDPS bobenga bango baluba. Ce qui bazo sidike la Kabila, à quoi le tribalisme veut faire quelque chose là-bas? C'est que bino ne boba tribaliste parce qu'après tout ko ba pe que ça makambo baluba la baluba. Si ko yo benga ka tribalisme ndenge nini. Au moins ni place tana ko loba na mitu na mino ko baba nyono Saint Thomas finga bato. Mais ce no kuto raisonner le rôle en taba. Pour Mouzel aura désiré Kabila azalaki Moulouba ya Katanga. Donc, ce que Joseph Kabila, Azamwana, Mouzel aura désiré Kabila, on suppose que donc Joseph Kabila pas à Moulouba, quand j'ai Marika Samba, il s'est dit non, autant les cas qui n'a émission à Bossolo la politique, Joseph Kabila à Moulouba. Si qu'on bino chaque fois ce qui IDPS à hôtel mais la maramwa FCC Bobero, Balouba, Taliban, tribaliste donc yo comme ici ignorance nos raisons. Au fin de la rango batunzo anda yo zoba ya Brit, ça dit que on va venir Fujibu yo. Yon est vrai Fujibou. Parce que à partir de l'élo, n'a qu'on dénoncer que
oyo nyonso aza kotambola par rapport à FCC cash que na IDPS kuna ya makambo baluba bazobundisa bato FCC eza discours d'abord ya lokuta baluba bazalaka na FCC baza ebele kuna baluba bazalaka na lamuka bazali ebele kuna baluba bazala ba parti politique nyonso ya RDC et puis na IDPS bikolo talebele ministre ya santé azali mutu ya IDPS kombo na ye Eteni Longondo azali mongo boni pe lokuta boye directeur ya cabinet ezaki liboso caméra aza muluba bakangiye oyo aza ko jouer intérim na ye Eberandi Kolongele azali mutu ya bando mboka moko kutu il paraît nanana autrement dit Keita Diang donc c'est quoi je me dis où est-ce que vous apprenez rien que des sottises et puis biloko na botambo na kana boko tsaka na mitu na bino bande ko na ngai. Merci Saint-Thomas interrompre nous devons évoluer rapidement to obetali solo ya burgomestre ya commune ya Barumbu eleki ndenge nini bakangelie ndenge nini et après toyoka ba audio oyo ya ba maître ya PRD mais ba balogeli ba cadre na bango problème ezate tindika te poto tindika bon likambo ya bourgmestre eloko yango nde nazalaki koloba na bino la fois passée ke bandeko na ngai FCC eza na majorité moko artificielle mais majorité artificielle epesa bango nguya bazalaka na arrogance mais nayebi pourquoi balaka na arrogance na bango bayebi ke FCC eza ba parti 100% eza kuna ba parti uta na rébellion nde bomonaka bango wana bazalaka na pensé ka moko tokende na bango na schéma ya minduki po wana nde spécialité na bango na rappelaki bino la fois parce que bomoni ba rébellion kuna na STC la kata eza ba cop na bango makambu na bango et basala kango ezalaka biloko mo basalaka na nko pourquoi ere inda boye wana bano bateke eza bango moto bagéraka nyonso wana bango moto bagéré nyonso tout mais boyebi combien depuis toi na bango ni tete notre bonne foi ni tete motema munene na biso d'ailleurs FCC soki ezo résister ti lelo mais c'est parce que IDPS eza tolérant na bango et puis bazana balie ya IDPS ni tete ça lelo bazalaka te pona excusez na IDPS ne ba omati ba mati siongenge soki mokolo IDPS akitisi okiti pe kitoko mais FCC lelo kunaki ko changer ngo kombo ezala ngo ata FCK et comme un front commun pour Kabila et un front commun pour le Congo parce que bato FCC ba na arrogance ba na comportement salité makambu na bango to basala kaka na social Joseph Kabila jamais un peuple congolais ata ba loi boyo ba mina kuwana po loi wana tala kaka ndenge ba monaki peuple congolais bimi na balabala malgré ba pesi peuple wana nyoso kombo IDPS moi je suis d'accord que baza IDPS parce que liti ya mboko ebanda kaka IDPS bandi ko lité po na mboko depuis Mobutu sikoyo bolinga ba efsanga ke na mboko mobimba kaka baluba mutu balingaka ba régime ba dictateur te bikolo mususu oyo nde ba tolérer ke ba diriger soka na ba dictateur pona nini lokuta pe boy alors tala kaka likambo ba loi minaku oyoyo tellement peuple abimi na balabala bandeko tellement ba travailler kaka na intérêt ya Joseph Kabila ba boti mutema mabe ba koti ba réunion ya butu avant ba kanga bourgmestre ya Barumbu lobby déjà dans les réseaux sociaux bato bayokaki ke ba réunion moko ezo salama ya ba kuluna ya PPRD ba kabula machette mais mutu suta so atanga ki amonaki lokho ezali ba blague mais hier nazo tanga Fabrice Bakaloufu wana zali rapproché ya chef de l'état donc ba ko sela mutu di kambute hier a s'infiltrer ki na réunion ya ba kuluna ya bourgmestre ya Barumbu bourgmestre ko kabola machette na 20 000 francs pour na kokata bawewa yango na ebisi binoke culture oyo ezana batu bayeli biso yango bato bayeli biso culture oyo yana po ba diviser biso to bomana biso na biso on a tout na ba famille bazokende kusala ba kurubeti na kingakati bozo penser ta lobby ba venir bande kuna binote botala ta régime Mobutu bino boaki kolongola bomona teke ngwanda pena Kongo ya zaka komonela ko boma batu na système ba yibo e komela eloko la paradis comme tata na pembeni kutu bwana na poto me po bomona ngwanda bate amaka fort po grand père du monde entier mutu lokola honorer ngwanda grand père c'est à dire que honorer ngwanda so mone bose kozala ozana grâce
abatama na teme pas comment ko banga koleka ye na bani même chambre la so ki ata musere ta lele akobima mbangu donc akoma ko banga po mabasa le quel niveau donc mabe et mati mafuta donc servir bango leçon te mais nazo kama ba toi FCC pardon oyebi bozoka samaka ma opération to yebi ndako ba peuple azo lobela oyo oyebi basalela kangonde ba to Mobutu seria conférence nationale souveraine komi kosate parce que tant ba kendeli Jean-Marie Samba je vous dis que ezaba tuté mutu ba telemaki ke toke ne pas Jean-Marie Samba te bo éviter pe ko coller ba tutu ba sali ba violence wana na nzoto ya ba to IDPS parce que IDPS ezaka partir ba violenter mais chaque sortie il y a peuple congolais tango bimaka na balabala lokola ba kola kango na IDPS yango butikala kaka na même esprit mais bo yebi ke na foule tango foule déplaçaka et lokotaka ba to façon tout. Vous voulez me dire que ceux qui m'assonent sur les agues n'a parlé du peuple qui n'a pas Jean-Marie Samba vraiment l'objectif bagé n'a pas Jean-Marie Samba. Est-ce que l'on tika la kuna? L'on tika la de? Na kacha fou les ana groupe batu. O bazama l'intentionné ba ko ki ko se soustraire. Ba ki ko sala ba casse, ba ki ko sala ba bi, ba ko boto na ba téléphone to mona kango na martyr ceux qui match si les agues ya vita. Tant ba to na ba so na ba kana na même yo na rebo ba ko boto lo téléphone. Ce ko ba la ba keza ba to imana mutu ba boto li to ba to vita. Di cessez vos bêtises na ko kola ngona IDPS. Papi Kamwasi. Kitoko toko respirer muke Saint-Thomas. To beti masola ba audio awa. To vivre ngo parce que là tu ba loba ki kaka mais moi ba bêtise ils en a kati boka ngaka matoi na misu pour être moko vérité faut ebimaka boyoka ngo Choix exact. Mike Luzoladio boka non ba audio wana Choix exact. Maître Bele naoki bino fort maître toloba pena sérieux toloba lisusu te mais tokoma ko agir comprendre tobanda kobeta batu po bayoka biso le roi toka ba maître tailleur le roi toka ba maître de l'école quand bakanisa biso toka ba maître le roi ba maître riban ba maître ba mécanicien tobanda siko kobetaka batu pene ya makasi pene tobeti mutu abukani lokolo na maboko comme ça tobanda tala siko so bando komema biso na ba angle ba memela biso muta liboso tokobeta zaka mekemeke après tokobeta SP yebaka na IDPS sadari yebaka na S na IDPS babetaka bakonzi so yo yebaka te tokobeta yo ba policier wana yo gagela ba policier yo gagela ba policier so yo na droit gagela policier parti za yo le pangu na yo ta pingu wana soki pingu ya nimero na ya le pangu na yo te eza bureau batu nyonso ba na droit kende na parti yo ko ba no gagela ba policier te po ba koti na parti ya le pangu na yo te to banana ko beta kamekemeke après to ko beta yo sadari yebaka to ko beta yo comme ça kabila longola yo pozo salela ya eloko te depuis o échoué l'élection o échoué na makambo belé photo longola yo oza aventurier sadari oza aventurier o ko encadrer ba tout oza aventurier yango polaki na élection oza vraiment aventurier sadari yo junior yo lelo komi donneur de leçon yo manka ces mots va na groupe wana obosa na rango yo lina ko zwa na centrale na kauka place yo o tika bife trop ba ta na wasi na yo so yo musa balala ko na masoko ngai balala ko na masoko te wana maître bien formé so ko binga te tout la fait trop yo dinga ista wana maître bien formé nga saka de biso ba pamba wana te to kani so ni vraiment na ko zwa na kauka te na ko zwa na maboko na sala yo mutoko kote lo zate Jino kaba na yo kaba e mbala suko tanga komo na ngai yo koma donner de leçon nana ba sada ite yo mwana na ye o mzoba ngoti maza tata na ngai te ngoti maza tata na ngai te nga muto tata na ngazate nga tata na ngana pepe na zate na parti na papa na ngazate o kompa tala na bandika ba drone na ngaza ba drone na nga na riska vina nga pona kabila yo na sala ngote yo za musenzi oza muvila na riska vina nga pona kabila Bonsoir Lonjoma, PPRD. Bonsoir de tous les maîtres des partis PPRD. Et je sais là sous Kanda Makasi, moi si au national Janine Nibit, Yozo Kota Marambuya ba maître
pona oza national qualité ya kinational na yo yango soko tamakambo ba maître ya to nini yo kiko dimine biso esprit otinda biso et pas Serge Kadima to ko solana et malgré toi za président à Ligue des jeunes mais biso toza déterminé na makambo solution makambo ba maître tozo mona clarté toujours sa solution mon côté jusqu'à là depuis to banda ko réclamer yo lelo Janine Beach hôtel mi obisa biso ba maître to tchana se to boma moto Janine Beach bimala mama ba maître c'est respecter vanda na bureau na yo yango poste place ozalaka na musala yango poste mema maître mon côté na musala wilingo poste na ministère na ye o mema ba désavouer misatu oza maître ni na parti mema ekuna okosa biso kutu awa na mama ba pani on peut savoir ça va pas, on appelle ça va tout. Après si tous les secteurs et comme tout va mettre, yo Janine le va mettre base à la patience. Au goya gotika va mettre, au tika ngote. Comment yo sakana biso tina niveau dozo das lelo yo Janine yo ba biso va mettre. To tchana seto bo mamoto. Janine arrêter ko ba makambo zolo ba mettre bana ba kanda bana ba colère. Ko so biso ba mettre ya simanda koute. To za ba mettre ya solo reconnu na Congo mobimba. Ce qui yo comme ko ta problème ba mettre na niveau yo comme côté là Janine Beach au mona to poursuivre pe na ndenga mabe to se charger na yo to ko engager na yo ba mettre ba engager ba ali ba mettre ba engager ba ali ya tukin o tu yo luka o ko tra ba ndengo zo ya na so ba tindi pe na ndenga sima o dimne biso to bo mamoto to sika makambo e ba ke to se lâcher to za vraiment aux aguets to za dedans ce qui ozo continuer ko ba ka vote ça ba maloba na yo tsa biso na se Janine Beach ke ba o samba to lobelo ya mabe o vraiment ko lelo za mwasi o lela makasi ke ba. Merci beaucoup Mike Luzoladio, nous sommes bel et bien de retour sur ce plateau mobile ya Tindika Tindika. Toujours en duo avec Saint Thomas, Sokio Monité, Initi Kutu, Ondima. Donc, Buka Mona, Buka Kwikila. Voilà ma solo. Il y a Bamachette et qui a 3 communes. Batangi, Barumbu, Batangi, Lingwala, Batangi, Kalamu. Isika ba pesi moi eloko na moi lisieti katande kona yo congolais po mina kwa gagner kaka. Ils a passé. Mais l'essentiel que ba konzi ya sécurité nyonso ba déjà informé ba nani ba ba hauteur ya distribution et ba machette ba tramontina. Pona ko kata ba to pona intérêt nini. Et pourtant, tu vas voir l'embi FCC, tu vas voir l'embi. Ni n'y a pas de raté. Et le blanc Saint Thomas, PPRD, la parti politique et Botami. Après, vous avez un pouvoir. Et pourtant, on va créer un parti politique pour conquérir le pouvoir. Et puis, qu'on préserve, qu'on contienne, comment dirais-je, qu'on batte le pouvoir. Wana, tie ou là. Mais bino, pour votre parti politique, déjà, vous avez un pouvoir. Oh, il y a une rébellion, une agression. Parce que les Rwanda, par exemple, agressé qui RDC, vérité yangwana. Saint Thomas d'Ozonga Sikoyo, avec la personne solo ya Amida Skin, convocation et il semble que collaboratrice a teki disque, donc disque 33 tours. Oh, ce que bete lembi bozi tonga bo changer tonga. Ta la disque munene 33 tours ya mamu bosi boyoka ya Franco. Collaboratrice a sauvé Ponaye à Betty di Solo. Il semble Amidasken a donné une intervention ya grand prêtre Fachi Béton. Sinon mawatro. Et Nasuka Saint Thomas a ebisabi solo ya menace FCC va se sentir déjà cloué. Balingi ba longwana coalition bakota na cohabitation. Faute kozala ya nani di nebisa kabino. Nani ko gagner na coalition, nani ko perdre na cohabitation. Saint Thomas
soki omoni te kondima te di na tindika bango di. Voilà, merci à trop, Papi Kamwasi. Tindika, nazane sengwa trop ya romona. Yangandeko. Oyo, na moni MK, novembre, donc, phrase, MK phrase, donc, azan tinga. Lelo pour la première fois, on a en live, mais tout le monde a la musique, on a vraiment très flatté. Derrière maman Solange, il y a Baptiste qu'on a Paris, Nambutalola. Tumba collège, mais on a recadré rapidement par rapport à Papi Kamwasi, c'est un tour de Amida Chatir, invitation à tout ça. Amida Chatir, je crois que pour le moment, on a une invitation dans les réseaux sociaux comme tout le monde. Pour Nada Saint-Thomas, mais ce qui est vrai, je n'ai aucun commentaire pour le moment. Je crois que par que n'est pas ndenge na yebeli azana na présomption d'innocence. Maintenant, torozela sous verdict ne rende tout ça là ya Vital Kamerhe. Elle va condamner mamoto commenter. Que tout le monde a bien que non culpabilité à condamnation ça là qui pour ça appel téléphonique. ABC ministre de la finance na gouverneur ba bimisa 57 millions. Il y a zaloko pièce contre pièce, nous avons un appel téléphonique, signature des alaraté. Ba obtempéra qui ba bimisa 57 millions. Oyo, Jamal a reconnaîtra que oui nazwa kiango mais na moyen téléphone. C'était comme ça. Alors ce que pour la Amida Chatir na yebité parce que dès que na landa que la témoignage na mona que déjà biaisé. Pour et donc moi mke batu baye bakate numéro d'enregistrement commercial na yebité sur la robo ça n'est à peu près 4 chiffres. Soit zebele na yebité sur 5 mais na yebité que ça 4 chiffres. Mais maman na banda commerce ça fait 20 ans. 4 chiffres bien on a moutouté. Mais moi j'ai la capacité quand on a 10 chiffres en numéro de téléphone. Na lobe loroté ça constat pour na Saint Thomas maman na monaki yango wana. Maintenant aza la seule femme parce que na meko ça ma recherche à Mickey na internet. Na moni ba célèbre ya makasi na mondo yo. Na ba mariage na bango ba cadeau en espèce na mondo ba msou 23 000 euros. Hein? Batu bayaki na mariage on est appelé donc ba renommée internationale. Mogi mbongo en espèce ba 23 000 euros. Ba 30 000 euros, ba 35 000 euros mais mariage le plus spécial les agi à maman Midana VK. Pour mon appel donc $800 000 en liquide. Ba cadeau pas batou. 33 000 euros en liquide. 10 millions de francs CFA. Donc, elle est la seule femme dans le monde. Donc, on a moni. Il faut balaka pour ba cadeau nae. Mais, on a surpris comment on a invité d'une manière individuelle. Dieu seul sait. Ça va se savoir. Vivra verra. Donc, en tout cas, Papi Kamwasi Tindika Popo Amida Chatir. Naza vraiment la commentaire mais la verdict au cas où elle sera poursuivie parce que tu as après invitation à parquet au cas où on va te doter d'un juge naturel que bandeko mutoko sabinote état de droit dans le processus et ça on a la victoire on a triomphe on a coalition FCC alinga comme na cohabitation. Est-ce que beaucoup question comment ça tout ngai FCC alinga comme na cohabitation mais ngai en tant que Saint Thomas la fois passée bomona ki na lega ki na ebisa ki bino ke ba na monde entier avec tout le respect que je dois au chef de l'État, je lui conseille une fois de plus de respecter la Constitution en nommant informateur pour que biso baoyo tous à la paix convaincus vraiment la majorité dans le Parlement parce que FCC l'État est bien voté, la Mouka l'État est bien voté, Cash l'État est bien voté. Nazolo bango te que le roi Mutumoro Amélie Lotoko Amélie Diambalongoli Bambumate te tangu ba parti politique to ba regroupement politique to ba plateforme union cezaki ko kende ko poser to ko postuler to ko sala ba candidature na bango aucun parti politique ou plateforme et yana kombo ni ya FCC ni ya Cash ni ya Lamuka mais naza surpris lelo komona bandeko ya plateforme électorale simple fait privé à Joseph Kabila ba inculquer na mitu ya monde entier pe ya ba congolais on dirait FCC comme institution yango eza likolo ya constitution na biso ya mibeko na biso c'est-à-dire que biso ne to boye na mboko oyo to comme le rôle esclave à Joseph Kabila c'est-à-dire que même poko sola faut batu na vie à Joseph Kabila or eza la raté yango na lobi boye bandeko FCC
kosenga cohabitation eza nango mabe te biso toza prêt koleka bino so boyebaki te biso nde tozalaki na besoin tozala na coalition na bino d'ailleurs tozalaki sincère en tout pour tout mais bino nde profitez na bonne foi na biso d'abord bolakisi biso combien vous êtes arrogant parce que na mitu na bino botiaki esprit ya ki rébellion gâchette facile na machette à tout moment place botie l'espoir yango wana mais na minute oyo pour votre information tokoya na nzela na bino te et en biso za osengaka na président de la République cohabitation oui toza prêt pour la cohabitation avec nos amis mais à une seule condition président a nommé nous informateur bon biso na bino toleka na cohabitation bokosi batu trop hein bokosi batu trop soyons sérieux Philippe Musangila na Qatar na lobi na yoke bakosi bino trop venanga tumba collège en Allemagne na maman Laurence j'ai confiance et puis bana Canada na yebisi bino ke nandima na nga melelo ne nandimi asoro pona moni phrase MKK Bamba est ici avec nous. Ce qu'on a dit na moni yemoko ndoka za na compagnie moko ya ba gardinage mais ce qu'on a moni yemoko avantage ne yango. Na moni yemoko mais bino pour moni na nte sikoyo. Il n'était pas prévu quoi. Mais un jour si il veut que tous à la trosala na biso pour nous on est là pour ça. Alors ba na monde entier nangaki na yebisa bino vraiment que FCC ezalaki majorité artificielle. Ils ont commis une erreur, il y a dans le monde entier que tout signé na cash ti 2023. Lokuta ba accord nyonso salama na RDC et tikala kozala respecter scrupuleusement te. Tobani na accord ya San City, tobani na accord de Lusaka, tobani na accord ya Saint-Sylvestre, toke na accord à Lamuka, toke tina ba accord à Nairobi. Ezali na accord moko te batikala ko respecter ngo scrupuleusement. Pourquoi? Parce que quand on dit laissons l'État au temps, il y a des circonstances, monsieur a vie, biloko botiaki na accord et confondre bino moko bakolo accord. Na kende musika te nazo zelo bino exemple à Lamuka. Lamuka so botangi charte à Lamuka noir sur blanc. Et comment ma ke bako tikaraka ko kende élection na machine à voter te. Siko ngana Saint Thomas, boye bisanga nano. Lamuka esala ke élection na machine à voter tote. Accord, c'est accord ya Nairobi. Accord ya Nairobi. Et lobi boye. Ce que Félix Abimi, président de la République, Vital Kamerhe, premier ministre. INC est le ministère de la Finance, IDP est le ministère de budget. Banque centrale na maboko ya INC. Boka ni sa période d'accord on bimaki. Bino ba Congolais, et ça la diaspora to ya Congo, bino sobolobaki Félix Azazoba. Akabi pouvoir tout na Kamerhe. Boka ni sabia tango akora et circulaki. Vous avez dit ça non? Na yo polo baki yango. Omone otalinga yo polo baki yango. Mais lelo circonstance c'est ça que Vital Kamerhe na INC na IDPS par rapport à l'organisation de l'élection, babi na bango majorité te na parlement. Est-ce que accord ya Nairobi le baki que mutuloko Vital Kamerhe suka directeur à cabinet na leader ya zaka na ngomna ponga ngata ko banga Vital Kamerhe fort na 2011 taka mtabude Tchenchi Sekedi. Abuda za la cimetière Tshisekedi abine asala pene Tshisekedi na TV boy. Et Tchenchi Sekedi liboko yango yo. Soko simbite ezonga na poche. Na mona Vital Kamerhe gaillard perota mtabude Tshisekedi. Asala simana abude Tshisekedi pero batutu ba vénérer mais Kamerhe abude mais le sepeli sakanga erika ba pesi résultat babi Kabila azui muto liboso ko boya Vital Kamerhe abite Kabila te mais Tshisekedi muto kita vena limité ya khasaki pero wana lo muto mo manipuler facilement par rapport à ba diplomatie na yo aya benabi perto que le cour suprême père Sabi non le cour suprême est inférieur à Kabila je ne parle pas à Manadier Fati bakendaka na Fati vous connaissez la suite à vous nanga ina yeba siko cohabitation faute c'est qu'on a nani nana qu'on a perdant entre FCC na cash. Le plus grand perdant ba ebié pour la ligne na pesa teke bi malrola ono asali syllogisme T. Le plus grand perdant s'appelle tous les acteurs du FCC. Comment? Pour la sina ebi sabino rebiso ba congolais y compris président Fati. Toi quand un rapport moko pamba na Joseph Kabila en tant qu'ancien président et puis sénateur ravi un peu barre parce que la constitution n'abisso autorité morale ne figure pas hein? Soyez-en sûrs donc autorité morale ne figure pas dans notre constitution mais bandeko
bino bobimisi kabuya na kabundi na faci bato mabe kaka po bayokelaki bino mawa bosali oyo tobengaka accord politique bakibaki na bango voie juridique kaka mpona kosunga bino bozala na mwa vi wana bwana yango ya moke bopemaka mwa pema moke yango na otakolebela bino ake botuna honore ngbanda abosana na RDC donc na église ne moko akreaka soki vox d soki choral donc ayebaka yango lisusu te likolo ya alaka mpe na arrogance neti bino mpo boyebaka te soki honore ngbanda te après visite ya Etienne Tshisekedi na Cap Martin kovisite Mobutu malade eke soki Tshisekedi azongaki premier ministre afidele ngai ya na mboko te likolo arrogance ya honore ngbanda mutaboya Tshisekedi na Mobutu basololi bayokani malamu me ngbanda leki na irifi aboyi biloko tu Mobutu na Tshisekedi bayokanaki yango na nalobi boye Papi Kamwasi nalobaki na émission la fois passée que Joseph Kabila za mwana ya rebelle. Il ne connaît pas la politique. Joseph Kabila ne bomoni na part mundu ki nambongo. A zéro baba bena ngotobo po abi politique ité. Sozo ta la politique à Joseph Kabila bat eza basé na lokuta. Makamuto eza ka lokuta. Tala na ministre de justice bakangi lokuta. Asali fort te politique eza lokuta te. Politique c'est l'art de gouverner une société. Ezala na normalité. Siko Joseph Kabila yo omoni muto asali pena 18 ans na pouvoir. Il y a za soldat. Mais bato nyoko liko leka baninga ne ba soldat. O ba kengela ka pouvoir ya ye. Siko ya za di banda vandi azwi ba politicien na biso oyo baza ba flatteur balinga ka mbongo ba kikosalela ba loi ke ba futake $680,000 sous par mois. Donc Joseph Kabila za le seul mutu na moni na mokili. Aye na pouvoir très pauvre. Et ralonga na pouvoir a comme plus riche que l'État. Yep. Plus fois milliardaire, matika un milliard na kotia. Tala payo munene bo, batika un milliard. Et puis ba tchela ngope mutema ba lande lango ba oli yango ba. Oui bike boa ma be. Matiki. Bon, Saint Thomas, tu dois clôturer sikoyo. OK. Yebisa biso 2 mots d'ordre au do pesama. Il dépêche bi mot d'ordre dans les pesamité. L'amour capable biso dans mot d'ordre na biso dans te peste nous attendons. Ezandine. Et puis, tu tirer na Peter Kazadi et les autres, Baza Wapi, moment yango ba sa force na bango. Voilà, en tout cas, lelo na ko remercier bato ba mibenga bato la muka. Mais na bige fondement ba salela la muka lelo na bino mo aussi bomoni ke bobaye. Mais bokoma bato ba circonstance moko yebo yebo la muki. Bino mo yebi na nuté boussole et comment ko kende côté nini. Faute za ya binoté. La plupart ya batu badera na lamuka na se ya haine, na se ya jalousie, na se ya motema mabe. Bo adera ka na lamuka ka na cause moko. Na yebaka yango dele bandeli. Na yebaki ke bino bolingi na bino fayulu te. Batu nyonso babetaka tolo ke babatu lamuka. Boza motema mabe makasi. Bolingaka na bino marte fayulu te. Bo flataka na kanda ya Félix Azamuluba. Aza mutu ya IDPS nde bozala la salwa bolingi fayulu yango na ebisaka bino kana tongo eri bobani makamna bino na makelela la muka na lobaki na bino ke bolingo ya minu envers Martin Fayulu njoke za nango bolingo motema te pourtant tokotika ta bokowanga na Martin Fayulu lelo tosuki wapi lelo maboke masola vérité désir de Martin Fayulu muto aganya keza wapi bo finani wapi ba réunion ya présidium Yaba leader à la Mouka. Bana Mozito azwa présidence ya la Mouka. Ti le loba 3 mois ici leke belé. Et pourtant fallait que l'année faillu le tour. Mais bino moko bomoni ke bango moko ba misali confusion. Ya on a ko loba boye. La Mouka n'existe plus. Il y a que la perte de vitesse parce que ba leader o bazo composer la Mouka la plupart na bisaki bino ke baza similaire na bato ya FCC. Pour FCC, la Mouka nanda mobato INC, objectif na bango ezalaka moko. To combattre IDPS na président nango to diaboliser bango makasi. Po sinon te soki to tiki bango ba appliquer état de droit. Notre passé sombre va nous rattraper. Voilà pourquoi moni lelo. Papi Kamwasi, molobeli ya Fachi. O Fachi on a benga sous beto te biko na benga Fachi bibende Fachi bire. Et ça là qui bande kwa la muka na minito ba lo ba chauve souris. Sauf ba ke pa bampuku ba yuse te.
bino tomoni boye pa na biso me bwana masala te so bazongi pa bandeka mais non tondimi bino mais ndenge tomona bino bo bino susu bwana 4 pattes ndenge nini yo chauve-souris rezo suna 4 pattes biso bandeke toka na 2 pattes donc par là nena lo banini Lamuka pona kolongola pit enani Jama Kabunda comme vice-président, premier vice-président assemblée, basangani na bande kwa FCC. Il faut mon avec sourire parce que initiateur il y a pétition comme on Jean-Jacques Mamba muta Lamuka. Ba komaki mutu moko na FCC, ba bosani FCC d'ailleurs kutu bomonaki confrère nangai mutu nanga Socrate nga na FCC bino que je connais mais ouais Daniel Safou. Aza ko vénérer Jeannette Kabila na fleur bino mo bebi bilo balobaka na Lamuka. Tanem sabato la muka ke ba kosaka bino po ba député na bino baza na kati ya régime balia mbongo à l'état baza na assemblée nationale baza na assemblée provinciale bato la muka balia mbongo à l'état mais sous baza ba président ba commission mais bino ba bisa bino ba bango ba kalibanda ba mona kaka FCC kashinde nzoka nde lokuta eza makasi na plateforme na ya omoni lelo ba telengani IDPS ya pesi na mode d'ordre d'été mais le kola IDPS ezaka na sensibilité à peuple congolais peuple wana boya banyokola ye ayaki abimi na balabala pour exciter déjà IDPS que oyebi ke biso bato to dirigeaka yo IDPS biso peuple bongamaka déjà pour lancer mot d'ordre IDPS aosela pour lancer mot d'ordre mais lamuka na kamwe bango mpe babi balancer bakolancer mot d'ordre nzambe est-ce que biso nyonso tobosani lamuka projecteur ba ville morte simba te lamuka projecteur ba soulèvement populaire simba te mususu kuta isenga no Saint Thomas Bilke Martin Fayulu alinga ya oh mais Martin Fayulu, est-ce que c'est la première fois où tu as un voyage? Est-ce que c'est la première fois où tu as un voyage? Akoya, boko yambaye, boko suka na meeting après, tu as genenda, tu as bon d'ailleurs que tu trouves boko yambaye te. Pour coronavirus, le les ali soka ya legina na quarantaine, pas de réception, pas de contact avec n'importe qui. Donc à propos, je crois que côté la muka, na minute bango foba mituna, comme ils ne sont pas capables de présenter une opposition sérieuse. L'IDPS a pris l'option de diriger et le pouvoir et l'opposition. Donc, IDPS Yamoro a la présidence de la République et puis IDPS Yamoro a contrôlé Balabala. Ce que mon essuie, c'est une gravité. 2023, il y a Kamakasi, mais en face, c'est Dimaïs, puisque l'adversaire a Rosalana a été. Oya Bundisani, un état de droit, démocratie, c'est impossible parce que Tchéti Seke Dobo Kopiaka, Azaka Bundisani dictature. Est-ce qu'on fait tout na Yomoko? Et Rosalana, opposition à régime. Il y a Félix Tshisekedi qui a reconnu rien que la constitution en Omoko comme le seul chef de l'État garant des bons fonctionnements des institutions. Orolobanae Nini. Merci. Si vous avez Peter Kazadi, Jacquemaine Chabani Wankwenda, bon, wana baba to IDPS. Si vous IDPS wana na sepelaka na ngonde boy. IDPS c'est un parti national au kota librement ou bima librement. So moni minga elekio o créer ayo IDPS ya mayoto. Moko sa ba to na IDPS principal. Ce qu'on va tomber bazala bango ebele. Ne mona peuple congolais bimi. Moni peuple congolais bimi na balabala. Balaki ba tendance kili. Moni ba adversaire FCC balo banini. O eka IDPS pona mboko ba yebike batu balobela ka mboka ezaka IDPS mtabomaka nzoto pona batu nyoso ebanda depuis Mobutu depuis Mouzé depuis Joseph Kabila tilelo. Sikoyo bande ko na biso wana RI ndaboy. Wana batikeli Kabuya bimaka. Batikeli Kabunda bimaka. Moi, je vais féliciter Moutounanga Jekobeya, général de général, il y a force du progrès. Si vous avez un kitonga na linga zala. Bato ba kena manipuler Jekobeya comme secrétaire général. Non, Jekobeya, il ne faut pas rêver debout. Il faut que président, il y a force du progrès. Là, ça te convient. Parce que ça, structure na katia Luc de Gênes, il y a IDPS. Mais je vous dis, Boben Arabatunyo se baga kolobela masolo IDPS te ke baza ba cadre. Pour tout le monde, non, et puis que fils Mukoko a cadre. Non, fils Mukoko n'est pas un cadre de l'IDPS. Vous vous trompez. Comme ça, bien à son cadre IDPS. Comme ça, bien à chaud le cadre IDPS. Ça sont des parlementaires debout des rangueurs. Des rangueurs. Ce ne sont pas des cadres. Tant que vous avez IDPS, c'est côté exécutif. Dans le siège, vous avez côté rangoti. Donc, et ne savent pas marche normale, il y a IDPS. Mais IDPS, nous avons parti Oyo. Attends, tu as été Karanguba. Attends, tu as été Karama parce que tu as tendre micro. Papa autoché la bino mwana muketi. Bon mwana na bini. Naza di progrès. Mwana muketi. C'est ça l'IDPS. C'est comme biloko na mona ngona parti ata moroté. Mais na mboko mobimba na ngana ebse bino pona chite ke parti politique ezakaka moko. Comme nango
IDPS. Oui, parlons il y a coupé mais le la partie ethnique bon monde ndenge soukiti pété, pe koufi. Et mi koufi na ba fondateur. Ce que zaki na IDPS sans congrès ba tia Félix Tshisekedi président. Belemboka mo peli moto na songi. Mais gizenga koufi mwana gizenga komi président. Tina ndenga koufi bo. Ata mutu mo akipango te. Faut ça la partie politique mutu aka na partie nota ki para makamboleka na partie non ce que faut zaka IDPS. Merci Papi Kamwasi. Voilà, moi, en conclusion, Saint-Thomas, parce que c'est la télé, hein, donc timing, au-delà, il y a 1 heure de temps d'émission, moi déjà, malgré que je suis belé, tout ce qui s'est awa, on a clôturé l'émission Saint-Thomas, vous avez la parole. Conclusion. Oui, merci Papi Kamwasi, merci na batutu balani Papi Kamwasi alobaki na ngai que Saint-Thomas batu mingi ozotanga ana donc ba saloni oui ouais pèse évangile c'est oui que bozo on fait les appels qui torote hein l'église moti na tibo fone l'église za okanga meme baba ser ba pesa ba numéro ba mpesa ba oti na mbongo bon évangile le qui toroyo senga na sala livre so contribuer combien pa na ngai pona ya papa Pika Mwasi vraiment benado mutuka bena carburant non namona parmi ba confrères na mais yaza moi généré na était pas en molobela fati ye pena tindira bena mutuka mobimbeye et zinga depuis pétrole kongo na vana pétrole kongo ils ont tingiringiri to beto sala émission ce ça ba carburant de fati akaka yo ko chate yo ninga yo ka elengi ka makabo Saint-Thomas lo mais contribution nde motema maka so ya ma musique mais le moment to foro ka po baba ko libanga moko musique ya pe miko ba tekate ce ko baba ko ekewa na oyoka. Alors je voudrais dire ceci. Bande konanga ba Congolo balaninga na monde entier ngana ka website noka eloko moko. Moi je ne flatte pas les gens. Midi à table chez toi tu ne me verras pas. Donner na telemia ndako kabuya na yebi angote. Ndako kabundi na yebi angote pas fati pena na koma te po mikolo no so boye ça ono yo kote na ka fati te. Ba onde bazo engager IDP sikoyo. Boye bisanga nanu. Est-ce que le la fati ndima ki apesa kabundi mandat spécial. Kabundi a nommé Félix nani Augustin Kabouya secrétaire général. Ce qu'on a Saint-Thomas là nanguya nini ngam totina te l'homme sans valeur. Na ko boya signature fatina ba ko bundisa ngo matin midi soir. Ce qu'on a na domestique non na yo cheye. Yo mona ngana kana taka songi yo moko kolo domestique comme dit domestique sala msala bien. O longola na bantu ko longola ete. Jour facha longola kaka signature pa Kabouya na Kabundi. Na wotika na ba to pamba. Prevanege mavungu na Shabani. Président Tshisekedi retiraka ba signature gaze kitabango. Ora weza kana limité mutoko yati menanga na seka na bandeko na ngaboy tozana na bolingo ya Congo pe ya ba congolais yango ne ko permettre biso to développer mboka na biso donc tozana biso tout derrière justice bien que état de droit eza nango fait en sorte pour nanu to komi na kati te eza na processus ko la victoire te pour moni omoko ministre pamba ya justice tout na grâce ne bomoni asimbi touche donc ba yango moni famille ya ni telemela ki na ba résultat na ya autopsie ba tout mama ile ba ya na ona TV ka royiba ba travailler ba esclave Joseph Kabila yo bima na kopo wana merci bye bye Philippe Musangila ina Qatar Mike merci Papi Kamwasi merci MK merci na Congolais yo mtozala na ngolo bina bosana ki tala mboto eza ya yo oh ya yo merci on reste na bosani on a Saint-Thomas na mona ki déjà merci pour l'évangile Kamwasi à vous l'antenne je peux partir Kitok merci Saint-Thomas pour la participation oh ezali bongo c'est entre nous entre confrères musapi moko skola ka elongité ndeko musu pata na kisasa d'après journaliste alinga kana tindika kimbiolongo yango yo ole na kimbiolongo opeseli na yo Congo ilandi bobenga bakuba journaliste boye balobaka bien alinga le kana na kimbiolongo yango yo alinga lia kimbiolongo na tindika aye akolia kimbiolongo n'esprit ya bien numéro téléphone yango wana opesiye abengi ngai aye aleki na kimbiolongo pepele apeseli merci na bino tu botali biso na tindika ya lelo nakanisi bozui mateya ya Saint-Thomas portrait ya Fati photo ya Fati toda ko évoluer to bosanité to katani pété chaque fois na na photo te bomona na la bino déjà opération photo ya Fati ils ont continuer boyi ba confiner ki ville ba portrait za moi passi ba cadre mais nazo bimisa ba côté moko boye malgré comme cher mais nazo somba kaka ils ont vimba déjà. Ce qui est commis à 500, na 2000. Mais en tout cas, ce qui est un carré coquille, na kiti Congo central, na kekotika. Mais na ça l'action, on a qui ça déjà bomona. Comment on va placer belé aux autres qui photo à présent ils là. Exacté.
boko vivre yango kala mingi te. Nakosukisa émission pone Sabino ba signe du temps boye baka kotanga kango boye baka komona kango ba signe du temps, n'est-ce pas Angèle Mpumbu na États-Unis d'Amérique, futur député, n'est-ce pas Jaco Moudingai zongisa vitesse de croisière boye baka kotala ba signe du temps. Boyo ka Willy Mishiki on a sambité pour on a souhaité à samba pour aloba comment ebe ki tseke disoko ke pota kozonga te. Mais boyo ka langage na ye ndenge échanger par rapport à FCC ndesuka ya émission avec la complicité de Luzoladio Mike. Papa na on monte. Oui, azalaki na régie finale, azalaki na caméra, azalaki na mixage audio, azalaki na mixage vidéo, azalaki na réalisation. Tindika bango di Luzoladio. Le FCC, il n'y a pas de démocratie. Ils préfèrent des mini-frétins, des gens qui ne pèsent pas. L'homme de Kingakati qui dirige par des mots d'ordre. Mais c'est lui qui dirige tout, avec ses petits pions, les Néhémies, les autres là, qui l'utilisent. On connaît les petits jets. Moi j'étais au gouvernement avec eux, pourquoi je les ai quittés? Vous dirigez aussi de la même manière. Ils ont voulu me diriger, mais j'ai dit niet. Je ne suis pas un petit, moi je suis un homme d'État. Je suis un homme d'État. Vous avez refusé. Aucun homme d'État ne peut être dans le FCC, je vous dis. Aucun homme d'État, ce sont des mini-frétins. Si tu oses oser la tête, on te fout dehors. Moi, je ne peux jamais dans le FCT. Jamais. Puisque j'ai vécu avec eux, je connais les petites combines qu'ils font. Au moment donné, au moment opportun, on va en parler. Oui. Donc, la mission de Tambo est claire. Mettre en accusation Félix Tshisekedi et le remplacer, reprendre le pouvoir. Meshiki, merci. Merci beaucoup, Peter.